Nakaba buzoba. Makamwana tolingi yango lisusu te. Tolingi ke lobby. Soki eroga la ting bana eroga lisungi ting bana ngoki toza na réunion ou tona na fête ya muni to sala il faut pari peninga. Oza ni. Kabe papi benga bango. Ya ba te abengi. Tanga benga azwa ki kwesa lengi. Tanga bengi asu kwesa lengi. Sur la bande. Vous remarquez que l'église est commis et bénie. Batbazo semble dans le news. Mais pas si aussi la tête. Et Batbazo s'est posé ma vraie question. En fait, Satan il a compris. Que Banan Zambé va me pécher na Zambé. Et Satan qu'est-ce qu'il a fait à côté kaka na kati église. Satan comme responsable. Satan comme diacre, Satan comme tout. Oh papi, où est-ce qu'on fait Berki? Oh papi, il a compris les TV, le bois Benga. Benga lobby alors tu as 300 € la gare na biso. Voilà ce qu'on fait Berki toi bon papa papi. Na zo yoka. Alors tu as 300 € la gare na biso. Papa oh, vie, alors tu as 300 € la gare na biso. Banana libanda. Na ebike Clara partout comme le roi miel. Clara. Honorable. Mais honorable chose va bouler ban. Donc cela veut dire que tu as la bonne adresse dès en 2024 et ça vitesse mususu. On a qu'on soit bon rabisco. On a qu'on soit bon oui mais d'habitude on a biso comment la c'est na compte ndenge parce que va bien faire mon ambanatel les ayo. Comment expliquer? O te maman les gens biso va bloquer biso va bloquer pour pas demander c'est que le 20 décembre va bloquer biso. Va bloquer biso. La bi fait lebo. On a serré que pour mon la banque était. O te pour bon pour mettre Bienvenue à l'hôtel Saphir. Un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 082 107 65 79 099 991 74 21. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Maman Bodi, hôtel Miss Lokola Tabane ko si savon. Somba kelina M-Pesa na yo, benga ye. Nazana mbongo na M-Pesa te. Kono pate na M-Pesa isi akanga ke na yo. Na ubengende. On sale la déjà M-Pesa. Soit rallonge. Rallonge. Eh oui, solde insuffisant, pas de panique. Désormais avec M-Pesa Rallonge, obtenez l'argent qui vous manque pour fidéliser votre transaction d'envoi d'argent à chaque jour. Forfait, paiement de facture. Ce qui a vie du public est banni. Mais mon bon amant des fois Pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Desaron Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avis de public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long de ko Ils en effet Parce que le long de ko Tuko sepela
Sénégal. Na circonstance nyonso ezosenga fo tokumisaka nzambe mpo na mokolo ya lelo bato mosusu balalaki lobi lelo balamuki te misusu mpe bazalaki na barendez-vous nde biso kaka tozali na barendez-vous boye bakomi te na barendez-vous na bango me biso tokomi bango base retrouve na bopito na bamorgue toleki bango mpe omonana eloko te na nzambe asali biso grâce tokomi na place tolingaki tokumisa nzambe wana au nom de Jésus-Christ. Nzambe papa, merci na ndenge osili kokutisa biso na famille ya Eroga Lisungi Monde. Tika tokumbama. Merci papa olimisa pe masumu na biso po toza batu na nyonso tolobi tokanisi esepelisi yo te papa limisa biso toza Saint-Esprit aza na kati na biso na moko na biso nyonso tu oyo tokoloba papa yo kumba biso au nom de Jésus-Christ. Tika te moto na yo ya molimo mosantu ezala na kati ya sale oyo esprit nyonso ya filatire ya contrôle tozokanga bango bachaine tozotia bango na boloko ya molimo mosantu mpe totie kadena esprit moko te oyo eza ya nzambe te kokomona moko na biso na kati awa au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci papa tika te ozala nsima maloba na yo au nom de Jésus-Christ. Zala bouclier na biso au nom de Jésus. Amen. Masolo na biso ya lelo. Donc tolo ba assemblée générale na biso ya lelo. Ils ont quelques points. Mais avant tout, to pesana no moi esprit de guerre na biso to wiko kanga moi fenêtre porte pardon. Ba ndeko so ba yeba ofungola kaka. Bon. Ndenge kaka to lubaka. Tokozongela nini na biso slogan na biso. Erogal viva! Viva! Erogal Lisungi viva! Viva! Erogal Lisungi viva! Viva! Erogal Lisungi viva! 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 Sunganai na sungayo to sunganai! Bolimbisa na mwambango wana Erogal Lisungi nde! Yango nde! Bon. Lelo toza na bapoint mingi te na ordre du jour toza oyo totiaki liboso akamba biso ndeko wana bakamatanaki makanisi na bango eza mabe te soki bakosala eloko na bino bakamatanaki makanisi na ndeko mosusu vice et puis na mama nani Yvette bango basali eloko na bango balingaki ba surprendre biso na bolingo na biso tozoki peut-être yebi ke bana ndako bakoya tovandi nzoka bango na sima bazo sala oyo babengaka lokola lisanga ba nganga soki bandoki soni basali oyo bango makambo après ole ezala ke makambo ya bino puse tozana posa te ke mokanga moto basinga asa elote ole kezala makambo ya bino moko bokamati kombo bolandika ko ya biso Erogal bobakisi kaka France na likolo et puis boke na banque na compte oyo eza ya bino te puisque bino bouti ko banda sika bozata na lome ya moko te bolingi bo récupérer compte wana po bakabola bango bazana batu boni atako kabola ngo ekoya ko salam bazana batu boni po soki lelo tozaki na motema wana ya malamu ya ko kabola na bango tonga to pesa na batu peut-être oyo azal en règle na nini na ye eye bango bazana batu boni oyo bazolukake bakanga katikati et donc biloko wana nyonso tu yango na lobaki eza ba biloko pamba biloko wana ezosila sikoyo tango bamikanda nyonso ekozala et puis toke tina banque place bakomona ke il fallait que totika na biso tokenda l'amiable et lelo tokozala sous na droite. Voilà. Donc eloko bango basalaki bake kuna balongoli mama Belinda basali ba papier na bango po wana eza usage de faux
basali bapapier na bango comme quoi Maman Belinda aza secrétaire te, aza trésorière te plutôt, et bati Maman Yvette bake kuna bake ko te na kati ya nini. Batu ya banque pe côté moko parce que bazalaki pe na nini penza te. Non, la personne s'occupait du dossier Moto aki tango to fongola ki compte moto e penza azwaki ba papier ye pas azalaki te. Ikokoza la stagiaire moto moka amona ka ye loka tango susu ya azalaka na ba vacances na yake ndaka tout le temps na mutuelle wana na banque azo sala soki nini na ye yango ba ye bien makasi. Loko eza pembe na ndako akendaka tango nyonso. Donc yango no moni peut-être ba pesa ki confiance makasi. Yango no moni bakamataki compte balobi loko aneti ye moto azanani. Non, basali procuration te. S'il n'y a pas procuration, non. Donc usage de faux, kuna usurpation ya identité ya Maman Belinda. Donc baza déjà na plante na bango. Mais eloko moko nani papa nani lebo façon sabiso ba papier oyo ye azanango eza ya Eroga Lisungi parce que jusque là na yebite na za wana pona kofinga motote mais lelo alobi boye lobi alobi bo pusenga na senga kieke yaka kozong sabiloko nyonso etali Eroga Lisungi evanda na secrétariat mais eloko moko abimisi na yebite ba papier ya nini nasi na pasole yango ba pasola ka nini ya l'état te wana eza ba papier ya l'état. Alors soki tolobi ke lelo ba convoquer ye soki amoni lettre ata ya avocat bokomona ba papier wana ebimi Et à cause de la pasole omoni wana nde akobimisa yango mbango ozomona bamawe ezali baza bato touti na bango place moko mais soki ekomi na bapoint wana toza na choix te mais faut azwa courir wala eza pena bon. Donc voilà makambo na koya koexplike bino na babiloko nyonso bango basali yango wana o misusu ya mike wana eza kaka moto yo alingi atalisa nini mwa orgueil mwa nini mais à part wana eloko ezalaki ya motuya na asi yango na expliqué bino. Donc ba commentaire monsieur Bogo dans même pas Maman Belinda to papa Pia va expliquer bino. Bon asina expliqué banani oyo bakokendaka mpona koretire mosolo au cas où toza na likambo ou festivité ou bien ako changer adresse eza signé et puis nasuka toza na statut na biso na article nango 3 yango epesi biso ndingisa ya ko changer adresse. Si to komi adresse ya sika na kati ya statut au préfet a romona po a changer adresse wana ya kalaba longola yango. Et puis toza na modification na makambo etali lomeya moto na article 16 moto yo a sali démission na ye moto yo a aza radié na comité directeur moto yo ou bien moi DC et ba qualité ya membre ebungi na bato wana elingi koloba te cotisation bakoki ko rembourser yango te kobanda mokolo ya lelo le 17 février 2024 yango ekomami yango yo préfet akotanga et yango yo tango tokozwa avocat nde ako défendre ba oyo balobaki ke balongwe na bango po baza na bango pe na lettre te ba misusu balobi bazaki révoqué tomoni pe lettre na bango te donc tina mokolo lelo baza toujours na kati ya nini donc mibeko eko frappé bango
Donc likambo ya mbongo bozala kimia même banque a komona yango. Donc voilà côté wana oyo eza ba papier et kokota na niveau ya préfecture. Donc makambo ya pas ces wana te préfecture a kozwa nini dans 5 jours a rotinde la biso récépissé comme quoi na association Eroga Lisungi eza lisusu na adresse ya Kalate et commune adresse ya Sika 24 rue Boyenval na Beaumont-sur-Oise. Voilà. Donc oyo eza démarche to sali et komikaka likambo ya rotsana poste et kenda. Donc voilà côté ezalaki siège social yango na uti ko yanola bino. Ngai ezaki makambo poto za sale poto za na réunion nazaki mpe na bambongo oyo bato bapesaki na baespèce na simbaki mais na comprendre te ya papi ka motema abinaka benda toza na mbongo mais nga na osentir eloko moko boye tobenga présent lebu tozwa rendez-vous tokozwa mbongo comme d'habitude tozwaka biso misabi tosina bapapier ngai ya papi mpo nazoinsista bi te benda nazomona bafie balobi eloko moko te toyeba mayele na bango tisuka intention na bango eza ya nini ngabe papi benga bango ya bato mpe abengi ntango abengi azwaki présent lebu ntango abengi azwi présent lebu ntango azwi présent lebo ayebisi ve lebo benda osala formation kote na yango tozwa rendez-vous vendredi otonozwa 300 € mpo na salle ve lebo abeko programme ya te papi na yoki yapebisi zwa kozwa 17h te zwa 17h40 lokwa benda osala formation pembeni ya bokuta bonozwa mbongo epa beko programme eza te tovandi wana eki vendredi tomona kaka samedi non vendredi wana na butu veberki abengi ya papi oh non papi bababaka matanga oyo moi tokende kozwa mbongo fandaki tokende songo semaine prochaine ya papi semaine prochaine totya mardi o mardi ça va programme ya te wana veberki abi programme eza te tokoma samedi bona poko fataki matanga oyo na ivry grande sœur baya papi akofelaki scénique toka veberki aveni kobenga papi azoya papi te akobenga akozoya ba 20h ngana dina ndako tofele na ndako o papi wasko veberki o papi na comprendre te vele bo bengi ngai le bo bengi ngai alobi aza kotikela nga 300 € na gare na biso wana sko veberki toka babongo pa papi ngana azoyoka aye kotikela nga 300 € na gare na biso papi vie aye kotikela 300 € na gare na bino na bino bozwaka mbongo 3 personnes siko ndenge nini ye akotikela mbongo onga mpe na comprendre te vie wana azoyoka na comprendre te vie oyo papi bongo sikoyo bapesaka mbongo ye moko ndenge nini yo ozalaki te yalobi te nga nazalaki te me nga bapasanga ya pasanga kaka motu wana kei na telefone nga nayebisi bopesaka 300 bopeka 300 sikoyo yo pesaki motu wana na telefone bongo benda sikoyo aza wa ko benda mpe makambo te apesaki biso réponse te ntango alobikaka bongo sikoyo makila namoni kaka nasanti eloko moko nanga bi te makambo oyo namona yango bien te ponga nazalaki na se na compte natalaka ndenge bambongo bazovie natalaka tu na compte nanga nazalaki na compte natalaki compte jeudi namonaki basere Isabelle ngoyi basali bavirement na bango namoni mpe ndenge baotya bambongo na bango wana yaki jeudi ntango yebika bongo makile panzaka nakotana na compte nayeba maso réellement bazwi 300 nakotana na compte boye nakota te babi nanga non fo mona titulaire à compte donc mais c'est lebu namona ye nde akopesanga accès mpona kota na compte makambo nini nabengi kobenga nabengi veberki ngabi veberki nakomprendre te yo obengi ya papi awa soki vele bazwi 300 € apesi yo nasoko explike nga nazokomprendre makambo yango te o te lebo arepete kaka nga ndenge ayebisaki ya papi akotikelanga mbongo na ga ngabi soki nakotikela mbongo na ga yo sikoyo na moto wana banke bosoleki nene otenge moto wana apasaka kaka na telefone abinaka kaka nga nayebisi te pesaka na 300 ngabi sikoyo nga sikoyo botienga sikoyo wapi mpona mbongo 3 personnes tosinaka sikoyo nga nayebaka mbongo te ndenge nini ote mama ko se déranger na trabi te veberki na mbongo abatu nga zo se déranger parce que ça ya mukumba za mbongo abatu za trabi veberki nga na mona clé na ba na vele bongo yimoko na bandi ko benga vele bo samedi wa vele bongo za téléphone non nga na zo na kana mo kamuya pe ba benda za nga bi pe mbongo abatu nga ba ngai na wule za to za biso 7 mais zo comprendre mama et puis na ko na ba so ka 300 na biso ko bang
la mouki na dimanche wana na bengi fait le ballon sur téléphone na bengi le ballon sur téléphone na bengi sauver berg na berg mbongo na yeba fait le ballon sur téléphone pour la nuit pour bien le biki bo soki mbongo yo le biki ya quand tu gona nani mais nga fona ba vérité likamuza nini na mo nga si fait berg na fait so ko mi ka ti 12 heures fait le ba benga to na ke porter plainte o te mama ko kabité suka a benga to na ko amo la peine depuis le pourquoi so rappeler nga ti peut-être on ka vraiment appel à faire le coach on a dimanche na mi téléphone nga bi fait le bo excusez na tout na ka point mon quoi yo ko so mbongo kuna na compte nga so courant télé et puis na signera mbongo 3 personnes nga so courant télé nengeni il fait le oh te mama ko nga te fait le bo expliquer nga bo sumbongo nengeni oh te ngai na mona ki ko bo ça urgent ya wona ko so mbongo nga bisiko o kana ko so mbongo oui mais l'habitude nga bisiko nga la accepter na compte nengeni parce que ba bien fona mona bana télé ça yo comment expliquer oh te mama na exemple biso so ba bloquer biso so ba bloquer pour ba demander c'est que le 20 décembre ba bloquer biso nga bi fait lebo o asirenga ke pour mon la banque était o te nga bi bon pour mettre non que mardi pour compte banque faut maka mardi na mutu maka bien lundi nga bien ça ka mardi ko ki na école bout na bibi na 5 pour le français à 17h dans sa formation d'habitude na c'est bon on dit d'abord bisanga 16h comme la banque boye à côté na bibi c'est d'entrer dans un cas comme ça c'est son identité na yepo toujours un bon 3 personnes mais bino ni bo so ki mbongo bo pesi mais c'est le bon na zaki wa et puis Vebeka ici na ke bilo bo so na téléphone ba passer mon téléphone ya on a yé na yeba qu'est-ce qui c'est le on me leki moi je me demande bien c'est pas vrai yo zaki yote na oh zaki na son nom zangate seigneur abina c'est pas vrai c'était pas tout pour ma mon de fait à tous les babiso bena bien té malgré na même messi donc on sait na identité non pourquoi c'est même sur l'identité abina c'est pas vrai c'est la nam à qu'est-ce que benga maman on a conseil chef na bango pour mon gars on a compte ya boso pena aza suta longwa donc on a compte relation abing maman on n'a pas ça qui me m'envoie passer ma caméra tu te regardes on a poto na temika ba identité na ba quand tu sur l'ordinateur ba ko bimisa pas ba quand tu sur l'ordinateur ba ko tala ngala na libaro mon identité na la première nini o de fondre un compte ouverture à compte mais au moins la son identité na même identité et correspondre na première ouverture à compte abisé là quand tu sous au moins na papier oyo vele ba ko ti dans le 20 décembre ba o bisa papier en ordre dans madame c'est pas toi madame Yvette Ndombe abi non c'est pas moi abi non c'est il y a un souci donc mais c'est là ba ko papier papier le 20 décembre à l'objet de l'histoire que à l'ongolio à tête trésorier à tête trésorier na il fait dindo ba le soumu na compte faut pas ba mba zo connaître compte wana donc il y a on a porté déjà plein de comptes ba est bloqué ba bi ba zo la biso to il a un nouveau président ba papier faut que ça la ya sika yoga le soumu donc compte minute eza bloqué ngai sikoyo kwa mundela ko ba kala munokote nous allons aller comment on vendredi wana ba signer ça vele bo papier ba bi na sélection papier comme quoi yone muto longo li Belinda na trésorerie donc faut ça la papier ba signer ça papier ngana ko papier on avait accusé de réception na ko zongo samedi dernier donc nous avons des preuves nyonso oyo lebo mo na ko signer donc ko signer ko comme quoi yene muto longo li nga fait de fait papier wana ça yango mais nous avons mbongo à 300 c'est vrai parce que mais continuer et ça bloqué la ville c'est il fait à qui mal à l'être on suba pam pam papier ya moyo o banque atindela ki on est vieux banque atindela ki ngai préfet papa avec accusé réception oyo banque na komeno oyo fait pesa oyo fait le bango le ba mundela ça makambo sur mes preuves oyo banque na komena ki ngai ke fait le bon mutu ayako longo ngai oyo ezali fait le bon mutakoma na signature na ye la joie avec accusé de réception donc la wanga na teke na joie kité donc na regretté kaka na comportement boy nga na simba 5800 €. Avant de faire 6 000 €, na simba avant de faire la compte attends 1 € parce que dans mbongo ya batu faut la sérieux et dans mbongo ya batu donc na yebité intention ni bazala ki nango je sais pas donc la minute
Bon, on a compte sur qui na 14 800 euros. Et puis, bon, à dit toujours quand tu vas me soutenir pour me ça bino parce que dans mon colo, tu vas dire que c'est donc, à ce moment-là, on est réservé pendant mon colo, on est réservé parce que j'ai ébélé. Parce qu'on peut se faire bon espèce. À mon ça va bon côté, on a le toba na papi. Donc voilà comme tu dis ta ba 500 ba bon, on va payer biso so bon. A dia biso bongo, ba whisky ko yiba, a sala ba bilo musu ko expliquer ko piloter. Donc on a ba réserve. On a ba réserve pour proposer même fait clara. Pour proposer même fait clara. A so bon et regarde il y a pas son ba taxi, pour ça rapport plutôt tout la ville non dans bon abato. A proposer avec clara a son ba taxi. Madame, aux a droit qu'on soit papier au été. Papier au thé. Madame, dans ces cas comme ça, madame, il faut porter plainte. Madame, porter plainte, parce que c'est lui le président. Hier, mais c'est lui le président. Donc, avant son bon, on a l'indi. Donc, il y a un décidé de l'indi. Mais, madame, il y a et ça bon monter. Mais quand on a droit vous appeler ça va que porter plainte. La bimi comme ça on a permis la question sur tout ningai madame et le connu donc makamolo aux raison. Mais le connu ils ont prouvé que yo ça trésorier na rugalisho. Comme ils sont papier comme ils sont fond là to ça la plainte. La bimi soit bidon papier moi prouvé que pour selon nous le bina biso mandat le 5 le 20 décembre. Sikoyo tant on a mis au wana, faut pas que ce soit papier pour que yo aux a mandaté pendant les dates de 17 tu vois pour ça l'élection. La bien secrétaire m'a mis dans la commissariat pour mettre dans embête a tenu un peu mais qui moi retard commissariat kanga la zone là parce que jeudi nango dans la comme va sali na plainte ba bani ko ba kamne so tout ninga yo ebike ba so 300 pourquoi tu ne bon abike ba suka na 300 a tout ninga oyebike ba so 300 na ninga bi da parce que bango to benga kinga ba tudinga susu est-ce que yo 300 habiter na moni mbongo moi ça sera ko so mbongo te ko olobi boy ata ba ile 300 ko susu parce que yo lobi awa ko so akiti ba sinenyo so ba tudinga yi tango bi do so mbongo na banque bozora comment tout ça là tout ça papier tout ça 3 personnes ba signature pe na yebi le papier ouverture compte ba comment tout ba ça la plainte taba sisi na bon madame ils ont plainte ko tika ngona na banque bon plainte ya ngo na kati no malo bate to la sango plainte ya ngo la musika voilà plainte ya ngo plainte ya ngo tanga premier ko plainte ko na kei la caisse ko na banque et na banque la caisse ngo ah non le côté de la banque. Oh, ça, mais c'est une photocopie. Non. Papa, là, dans la suite, papier, Oyoka, dans la suite, papier, on a qu'une banque, c'est pas bon. Monique, maman, c'est bloqué d'acquis. Donc, papier, on va continuer ici. Association, tu es bien noté. Il y a un plainte. Donc, là, nous, comme il y a une plainte. Yoka sigo. Après, je commence à voir ça na boule. Avec na point mais ça wa. Ça qui usage de faux. En fait, point mes anines. Ba on basali Erogal France. Mais on va faire sur ma bé. Ba yes sur na compte Erogal sur ba jouer sur le compte. En fait, ba ça sur le ti nini mbongo wale comment ti abango. Et puis mi ba dans la banque. Il y a le bien biso que bino révoquer qui na Erogal sur. Donc, foyer la papier à révocation, oh, il y a bien un regard du sous au salaire pour la idée. Oh, il tout peut se gagner à côté de papier ou à l'hôpital. Donc, madame, nous, il y a un biso plainte pour dire quand tu te bloques. La biso à Bango, nous sommes bon. Comme ça, tu as les lycées, tu as l'élection. Maintenant, tu as l'élection. Tu as la président. Oh, il y a président Eugène. Dans la Gisasa, avec qui il y a les gens et la famille, il y a moins de moni été. Donc, Boyoka, ce gars, Azana, moi, le lobaro, le belabiso. Vas-y, allô. Ouais. Ouais. Ah, Loba.
Voilà, donc na remercier bandeko nyonso baza kuna, donc vraiment bolimbisa ngai mpona mwa absence oyo nazalaki nango parce que nazalaki na mwa problème moko na Kinshasa, donc il fallait vraiment nazala ba problème ya famille, donc soki oye te eza malamu te, donc kozala chef de famille eza makambo moko te. Donc vraiment naoki nasepeli mingi donc enfin je vais commencer mpona koremercier baélecteur mpe baélectrice na ngai nyonso. Vraiment, na pesi bino merci mingi nzambe ata na bino mpona nyonso bosali mpo lelo bopesa ngai mokumba oyo ya erogal me nayebi ke mokumba wana omemao mpe ngai moko te, donc tozala mo ebele, donc mbala nsima ntango tokokutana nde tosala nini administration mosusu po toyeba ndeni tokomemela sikoyo erogal parce que nde nalakaki bino ke bareforme ekozala ebele mpo makambo mingi fo échanger. Bino mona yebi te mingi bakosa kuna boyoki deja banungunungu ndenge ezali, mais nzambe na biso ndenge fonda aloba bakangaka mopepe te, donc eloko oyo nde tobandaka yango tokendango tina suka oyo baye na kindoki na bango na makambo na bango bapo baboma eloko oyo bayebaka eloko oyo ata soki tokotikala 10 personnes tokocontinue na lire oyo tozalaki nango. Donc on continue koloba mingi te na mars tant tosala premier nini fête na biso ya fête des mères nakomeka kozala mwa molai mpona kosolola na bino nyonso bamembre du rogal nde tokokoka koloba na makambo ebele. Donc pour l'instant donc ezali ta mpona remercier bino puis bolimbisaka mpona absence et puis voilà, donc makambo naki nango ya koyebisa bino yango wana, donc napesi bino bambote ebele. Merci. Électeur, la plateforme va voter yo. Merci, président. Donc, merci beaucoup d'avoir voté. Merci, président. Merci. Donc, tout ça, on corrige ma embellie. Voilà. Merci beaucoup. Bon séjour à Kin. Merci. Maman Mégé, Mambo Tatro. Merci beaucoup. En tout cas, remercier par ta page. Va voter na page. Ah, bon, on t'a ok. Merci. Sikoyo, tant la la banque, il est pas sérieux. Pourquoi on compte à quel cours ça en fait, à ça, l'association Erogal France, mais bah yes, vraiment, bandiko nangai, vous allez décourager. On a eu le balanga et le bousson. Que Makabunus ou Eleki est découragé bino. Vous allez debout, tout qui est le bousson. Équipe Oyasika, Oyo président Nabiso, Papa Eugène, à haute économie, tout que vous allez souder, tout que vous allez nabomoko. Na kati ya famille, ba problème est en kate, ba problème est en la. Mais ce qui bolingo est dominé kaba problème. Et le konde est en akibiso yangona. Bozalai komona ke à chaque fois ce qui n'a publié, nazalaka beaucoup plus que publié il kambutali bolingo. Parce que bolingo est très important na lisanga. Donc babiso oyo to vandi awa babiso oyo toza ko continuer lisanga na biso ya Erogal Lisungi. Vraiment eloko na osenga na bino bande konanga totia bolingo liboso. Tozala ki na ba défaut ebele, tozala ki na ba erreur ebele. Tolinga 2024 oyo to bandi na 2025 oyo to banda. Ezala différence penza ezala. Faut différence penza ezala ya munene. Donc mo ina butu. Donc Erogal oyo ya 2023, 2022 ezala mulili. 2024, 2025 ezala penza moi. Et pour ezala moi. Ngai penza maye nanga mingi na tsango pa ba maman. Ba maman, je compte sur vous. Amen. Je compte sur vous pour Toma, Lisanga ou Liboso. Je compte sur vous pour Erogal Lisungi et Yebana, Poto Mobimba. Quand je dis Poto Mobimba, ils ont la France. Ils ont même Belgique, même Londres, même Allemagne, partout. Erogal Lisungi existe. Ah, on a France, ah, on a Paris. Pour que nous avons comme suite, on a évité. Tout ça, on a Lisanga Zali. Yabana Lemba, Yabana Lingwala.
ya bana banali bana kingabwa bino nyonso bomonaka ndenge ntango basalaka basoire ndenge ezalaka plein babillet kuta ezalaka su te mpo ozwa billet komanga mpasi. Pourquoi bango baretisaka bongo biso toresir te? Pourquoi biso tolingaka toujours komitia na nsima? Pourquoi tolingaka baséparation, tolingaka babuzoba? Makambo wana tolingi yango lisusu te. Tolingi ke lobi soki erogala ti baya na ye erogala lisungi ti baya nango ke toza na réunion ou to na fête ya munene tokosala il faut pari pe eninga. Vous comprenez? Tolingi pe toningisaka pe pari. Voilà. Tolingi ke vraiment au soirée à eroga lisungi donc billet pe donc vraiment billet la société. Vous comprenez? Mais nous sommes donc tous à la fière là-bas communauté aussi. Beaucoup de sonité que ah n'avons pas na salema ah n'avons pas na bungu otika bizali wana. Na kutana kina le kimo bo mikole kimo exemple kana pe sabino. Les kango bon à ça la vidéo ça va vidéo va s'appelle et tout. Ne barate ke azakamona ya bumbu ti bon ya selemba ne ba te azakamona selemba apesi ngambote tu ah vieux na ngai ndenge nini bino donc opesa biso posa ya poto et tout tant moya ka ba ti et tout donc boningi sakaki vraiment ya biso to poto lelo oyo ngabi ah yo ibanga ngai ah mais vieux yo ya pi vieux na ngati ngabi ah na vieux na yo mais pour ça, est-ce que les regards ils sont ni pourquoi y a gâté? Oui, mais réponse n'est pas guinée. Ah, mais n'est-ce pas moi là mais qu'on soit pas gâté. Oh, bah il va dire que moi là ni autre moi là. Vous comprenez? À le but que vous soyez payé. Vous demandez pourquoi? Parce que complexe. Et complexe on a la limite aux ala langue. Et pour complexe on a tous ala langue soudé, il faut eroga les sungi et ala likolo. Vous comprenez? Il faut éroger les sungies à l'écolo. Maman, il n'y a pas de masque. Même pas de machine. Les logos vont au terme. Mais pas de vont au terme, les logos. Vous comprenez? Mais pourquoi pas biso? Il y a un moment où on a fait ça. Donc, ma camona est aussi là. Maman a son compte dans vino. Parce que maman n'est mouton. Tant sakalisanga. Amen. Baba sangeza awa mingi na Paris awa tout le monde a bakumba kango ezaka ba mama. Ce qui bino ba mama boza efficace. Les sanga na biso oyo et aucun liboso. Et moi je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Je vais travailler beaucoup avec vous. Et comme nous allons quitter la salle réunion ba mama et pas nanga na ndako. Amen. Boye to vani to solo li to personne de stratégie. Ba mama bosala. Vous comprenez? Donc, vraiment, tout le monde coûte à moi mingi. Tout le monde coûte à la mingi, de façon que tout solo la car, tout personne n'a pas idée, n'est tout ça là, pour les sangs à bisson et yéba. Je compte sur vous, maman. Voilà, que tout là, il faut quitter. Que tout ça, pour travailler. Vas-y. Eza elongo en plus ezobimisa baodonateur na kati bazobima banani botuna nani ezobima bakonzi na kati bahonorable banani po bamona ke toza sura ya Nzambe. Voilà, il faut la télé, en fait, problème au Rézali, à l'air de Makambo, nous sommes des et comme si on a maté. Mais, ma Bézali, c'est parce que Bisso Baïbi Bisso, on a aimé les dix bottins à Bisso na phase 1. Mais en réalité, c'est une bandeko, Bayaki mariage nangaï. Je pense que mon avis n'imposait que le Komoko, mais si Kabare Kobetati. C'était pour montrer la bande Konanga, en dehors, il y a un dingue Bokoye Belabiso, c'est logique dans le Kamanzame. En fait, et l'autre point est échappé Bisso. Mais interpellé Ngaï, Namekako, Solana Bandeko. Beaucoup remarqué, l'église est commis et belée. Batmazo semble à l'ending. Mais pas si ils ont silaté. Et Batmazo s'est posé une vraie question. En fait, Satan, il a compris
que bana nzambe ba mipesi mingi na makamba nzambe et Satan qu'est-ce qu'il a fait à koti kaka na kati église. Satan comme responsable, Satan comme diacre, Satan comme tout. Du coup atei bana na e bana Satan bazo se retrouver na kati ndaka nzambe baza l'aise. Et vrai bana nzambe baza timide, nangozo mona ke malgré l'effort bat ba kosala pas chez eux de. Or lelo toza na kati association. Na memili kambo na kati association na biso. Visa autolo balikamoko bomona na kati Europe ba commune nyonso zo ko telema na souci ya ba commune na bango. Mais na gal na ko sabinoté qu'est-ce qu'on n'a pas tenté na kati ya gal. Bomona loko moko décoller mais juste batu moko fubaya gal panza. Kindoki. C'est-à-dire Satan zo ko infiltrer batu sika bolingo ezali. Ozomona la preuve soko taliba ndeko noso ba ke to soignité eloko moko te. Ça juste balobi na bango ke fin ya mandat tout ça la boye et batba tomboki. Ça dit batba tomboki. Mais pas c'est likambango ezali batu musu baza na kati ba appuyer bango. Ozomona et sika pas chez ozala. Ça dit Satan aza très compliqué. Mais eloko me sengina loba tous à la timidité. Visa auto le vélo comme c'est important ya bolingo. Vous savez eloko e gagnera mabe ezaka bolingo. Bolingo. Bolingo fait la sincère entre biso. Celui to tongi bolingo moko ezali sincère. En tout cas vague ali kamboto ko ya na forme ne sokoyela. To ko domina ngo ko accepter te o mona ndeko moko benga yo bondo ko tonga. Jamais. Ah au moni visi ndenge nini. Soko pese litoyi parce que Satan aza très compliqué. Omoni Satan a maîtrisé la Bible pour les cabana nzambe. Satan soka zo teya okozala séduit. Yo kura ka zo teyo makambo eza vraiment bongo orke akumbi na vague na lero ko comprendre ngo so adhérent na makambo na ye. Yango ne visa lobi eloko to kosala na moment o biso zo sola makambo ya bolingo. Bango pe bazo sala campagne. C'est Satan pas za bongo. Campagne na bango ko sala teke a to sala eloko mo ya sika. Campagne na bango sala tala place to outil. Bakuluka ba diaboliser. L'air bakuluka ko diaboliser et vous allez agir c'est pour battre la biso na regard mo ya mabe. Ça dit président to bango sur bien vice. Campagne fait ça la maman. Il faut qu'on se pose de vraies questions. Tout ça bana gal et belé. Pourquoi tu sais loko mo ya réunion qui to ko pona intérêt na biso nyonso. Mais bande comme suba ko ya bino de biso pe to mekasiko to telem se loko. So kutana ndeko ndenge visa ba kutana ndeko. La qui c'est important chez les Cambo. Ba question pe ko sala bande ko ba ko benga bino. Mais vous savez que belé ko na bendeni bo panzani. Vous comprenez? L'air bo zo ba ko benga biso ne ba image ba ko yoka René Salamaki. Ah mais teo ki sango bo panzani. Na aux exemples c'est mon vieux na ko yoka sona ko bangote. Moi mon grand frère veut dire ça comme là nganda. Sola ah mais petit makamni sona zo yoka. N'expliquer nga bi c'est trop compliqué. Eza ndenge yokele ngo tala réalité li kambo za nazaki na facilité à expliquer pour nazaki au courant makambo par moi belinda déjà expliquer vers le eza bon ngala bi c'est dommage que le cla ndenge ba expliquer c'est la vraie version yango en tout cas la bimaki abimaki na image mususa monaki yango bien ti omoni yango do c'est-à-dire soki ndeko abengi bino boza na courage à expliquer li kambo toujours na bolingo oui to luka pe to benda bandeko po makambo no se visa zolo bana o ba mama bo lobby o yeke ya lobby l'air zo salama ezala na facilité pour les kambo mse ezala kamo so bo se belé comme facile so bo sa muke et comme compliqué moni ça dit pour lelo qu'est-ce na biso etonda tout dépend ya biso kaka pour lelo même to organiser fête yango fête ya kelengi soki batu ba répondre soki batu ba ye or lelo po batu ba ya c'est à nous to ye ba neto ko teka lobby et regarde lisungi Coca-Cola essayez bana mokili mobile mais ti le lui ça la publicité moni pour l'inga maintenir les camona sur côté mon sur côté na grande surface ba ça on déjà place moko so comme il faut mon déjà copier ça c'est à nous ba mama to ye balelo ndengi to zo départ à sikana équipe à sikeye explication ni to pesa pa bandeko oyo bazali banda na oba yakate pour biso nzi to liawa to ba camarade to ba bandeko to ba camarade musu commun faut ko benga amendeko leko mo salama ya kitoko salama ka menelo yakate neti biso na ko lo balelo biso za bato yo to ko témoigner eroga lisumi ngai en tout cas l'air na koufeli et ça témoignage j'étais à la maison na veille na kenekin na moni bande ko eroga lisumi ba comme la ngana ndako en tout cas
N'est pas pessinga moi ma cache wana batikela une enveloppe. Personnellement, na beta ne sont pas vu na. Je m'attendais moi 300 moi 400. L'herbe que na fongo l'enveloppe pour na tala boy 1000 € na lela. Je vous jure m'a donné lela. Na suis mbongo wana na lia ngote na bien grande sœur na mon ba ndeko ba otobima baba ndeko eroga lisungi sika na biso ke na keso. Tala enveloppe batikeli ngai yango. Yepela la jo enveloppe pango atsega abu. Ngala kena ngana ndako na tonga benga enveloppe ko tikela ngai ya 1000 € ngabisi. E bamba peso 1000 € ngabi 1000 €. Abina noko wala baninga malamu. Voilà. Yami balé. Tout le monde est au courant de ça l'accident. Vraiment tout ça est compliqué. J'étais à la maison. Bref, bandeko roga lisungi subaki. Pour te belle ba comprendre l'importance de roga lisungi. Roga lisungi viva. Viva. Viva, viva. Sungangai na sungayo. Vous avez la bonne adresse. Bonne adresse est bien. Fondé comme ça poubelle. Flori, ngalinga ina le dernier mot avant Okende. En tout cas, il fallait na honorer à ta 2 personnes. Nous avons félicité maman Anastasie. Au côté de ma maman. Ce qui m'a dit, pour Azamou Anaya. Dans la cotisation, dans la rendez-vous, merci maman. À part hier, je veux féliciter Douane, il y a Libanda, et ça, Claudine Bossaou. Bossaou, c'est le en tout cas, félicitations à maman. Bon, Eroga Lisungi, peut-être comme Eroga Lisungi, plus. C'est comme une Bénin. C'est comme une Bénin. Nous, on va saluer Eroga Lisungi. International, voilà. Donc, on a remercié nos patrons, surtout maman Anastasie. Donc, il y a Eroga Lisungi. On a zone Kinshasa Sobarumbu. Mais attaché à Eroga Lisungi. Donc, ah, ils ont bonne adresse. Nous avons mis dans le bateau Boyoki, Nyonso. Et là, on a le baba yango. Makambo na kataka na mukuse. Bali ba kenene roga lisungi, mais ba sala roga lisungi te. Ngo kenene loko salati. Nzongo, biso wa musune roga lisungi, ba ko yikolo ba wo ba ko yikolo ba. Na mona ta un frère, na mona un frère roga lisungi te. Ne ba to zo bima ba do roro te. Ngana tsaka mbongo na mo roga lisungi na ninga roga lisungi mingi. O ba to ko loba. Bo memba kuto nango ke ba to zo ba na libanda. Na ebike Clara, partout, comme le roi miel, Clara. Honorable! Mais honorable, toi, c'est la boule. Donc, cela veut dire que tu as la bonne adresse, dès 2024, ils ont vitesse Moussous. Na yogi vice-président Zolo Makambo, Nazam comme Moussous, ah, tu beti 28 000 intérêts, na bosani bana lemba ou bana moro ya soirée. Beti 28 000 oh 28 000 intérêts mais si vous bêtez on deux fois donc vous m'appelez à 60 000 roi tosé belé nous le biso to bengani biso donc on a poussé boyo kabilobela te toza la soudé toza la bomoko ne to okende parce que au biso za yo moko tambola mulai mais si vous êtes belé vous tambola plus musika bon mon a na ba télé total na ba kin na ba ni télé 24 tout ça mon tu n'as pas tabac, na ba éponge, ba longo ba zoko mati ba kota Uganda po ba zebele. Donc so za yo moko ko keneno a musika mais so bo zebele bo koma musika. Donc elo ina lo ba yango yo. Toza na confiance ya Eroga Lisungi, to lo ba 2024 za masolo mususu. To komi na ba vice-président, aza vice-président za muto makambo aza be businessman. Toza na ba président oyo, aza pe courageux, aza muto sala makambo yo ki asololi à partir de Kinshasa. Donc ngai naza na ngaka fondateur naza vice-président na tala nga mambongo na yeba na nga ngote na mona kate na yoka kate naza na signature te na sala ga be foro yo ni kesa zo sengawa to sabe foro nga na sala ngo ya trop na bimisa ngo ya trop mtako wanga na ngote na sala be foro ya kosakada te pe na sala ka tin Afrique lelo ya utiko oto zwango kutinga na osani na osama manda pona tinana mutu Eroga Lisungi na kina kufeli mwasi mais na tina o déranger ba tezate tant on a l'idée il faut jouer ba charge makamso na jouer charge na to tita mbongo na western réunion za papier na voiture na
mutu pe na yebi te babengaka fonde tozala matanga papa moko eroga lisunga kufeli mwasi papa loye na yebi même pas mais natali nga bino me fona salaka geste ozomona donc so tolingani tozala bien to contribuer parce que association mon côté est vivant na maloba association est vivant na ba cotisation ezala nazali na kin na kutena muto ki pa makambo ya mama Denise Nyakero fondation na ye na tuni to so la bien no biso ni ba cotisation ka na ya mosa président bi biso cotisation do ko zangati ozomona donc cela veut dire na mikem ko to za nango to koma musika obandeko basali nzambe ga mtayebi donc tous en minga olobate to yeli pe kombo bato bate to yeka to éclaircir makambo et puis tout ça vote même sur le rôle de l'équipe c'est bon donc na sur l'équipe ya mbalo yo so pe muto amoni ke non il faut na équipe oyete olobi maman papa na besoin na équipe na pe faut na servir et roga lisuni makambo bela ko ça les ali oye ko to tombolelo la so ngala ko loba yango na j'espère mois de mars, mon père, c'est mon boulot pour le mois de la femme. Peut-être total une chose en avril, on a joué à éviter. Pour m'appeler mois prochain, na kei na ume la tête, na zongi. Pour m'appeler roga du sungi na roga na kin, sur les camboza na ye. Natalia on a zongi pour na lingango pour les gabatutu. Et là bazo inanga pour na lingango trop. Eza association autorisée ko tika jamais toujours ba risque botoru tout ba partout ba nini tina ko lo ba modele belé exact pour on tel c'est le sungo to beti. Bandeko tokene na bango bayebi basoke no le loko bobimisa même pas mbongo to bimisa mbongo ko loko etelema to bimisa ba 400 € na ba poste to sangisa ba 300 ko hotel miselo ko après mutu mo ya sanka pare na ngwa donga lo bageneti non oui bien tozomona ngo blague men nzambe bakosa kete ndeka balobaka Dieu voit tout Dieu sait tout totiki makambo sur maboko ya nzambe tozala ini tozala soudé mpona mouvement na biso ekende liboso eroga lisungi viva eroga lisungi viva eroga lisungi viva 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 sunganga na sunga yo tosunga merci beaucoup.